Voilà, merci na bino banson bandeko oyo bo soutenir kabiso de loin et de près pour na émission Bonzambe to ambaka ba servante na ba serviteur dédié ba o ba sel Nzambe. Donc comme j'ai toujours dit na sel Nzambe autrement. Donc na sel Nzambe kaka na cherté mais à travers mon émission nazali pe ko apporter un plus nanga na bandeko oyo ba kenda église. Donc bolanda biso à travers chaîne na biso KNB News sur chaîne YouTube et puis tous les gars na ba chaîne et belé bozomo na batando weekend ezali koleka na bande de filant. Maman Mbote papa Dieu nous a essayé ko yamba na émission na biso nanga pe okola merci na sepele kombo nani kombo nanga mama Nasha Samba tu sepeli ko yamba to ko sela pe na ba invité na biso to bande ko balanda biso na télé ba yeba yo osaka musala nini pe ozali nani ngai mama Nasha na héberge ka orphelin naza na orphelinat na commune Sélé naza fondatrice ya orphelinat Nouvelle Vie Samba. Bon na émission na biso il est de coutume to yebaka vision parce que biso to betarming de solo ya parcours na yo to rozonga moi sima qu'est-ce qui fait Tony ne poussa qui au sala kaka orphelinat. Bon en tout cas, merci pour la question. Question ça bien mingi. Et là, pour ça qu'il y a beaucoup plus na sala orphelinat, et ça vie au nakola ki na yango. Bon, nakola ki nazaki orpheline te. Oui. Mais nakola ki comme une orpheline. Comment? Pourquoi? Parce que ba difficulté zaki makasi. Papa nanga zaki malade, zabe aka paralysé, maman zaki na ba makokité. Vraiment ya ko beaucoup la biso. Comme il c'est faux, hein, le quoi ba ne soit beaucoup maka. Donc maman zako ke ba village biso to tikala ki tozaki tellement na passe na ba grande sœur na ba grand frère passe les cas qui tellement nga mo nozotala tozotanga na passe tozelo na passe kolata na passe nga mo so na vandi kati na dans un mois mukie na so na vandi na raisonner na bi Nzambe na ngai sunga ngai pambola nga batelanga na kola soki na koli na komi mukolo na ko sunga bana o ba ozana même kake ngai. Ça dit tout le monde a na vie mon année son qui azokola vision na ya mon akaka oza mutu munene vision mon année so ka na oza docteur surtout kata mon amki oza na oza docteur na oza la avocat na oza bu donc na pe kati na na zalo babon na zamo na kasona kola na oza na mbongo ebele c'est na mbongo na sunga bana oyoko bono boza même kake nga na sunga bango na ata na kolia ata na kola ata na nyonso c'est parce que il y a des fois na zo qui des classes au salle pe calcul banda tongo taniti 11 pour pas pour la tête hein tali pe no biboué mais 12 heures on a classe ndeni donc aucun la classe rentrée scolaire de baninga sala bango rentrée scolaire vraiment obi ke camarade nga bas ma bon semeke kai pas bon semeke kai donc nga kutuka kila nizala ngata mtu ke un jour pe na roke de ba psuminga kai donc la classe na ba kai ba cousin batangela ki ba katelo ba papier ba pesio ok classe ça qui coûte ezala raté to kai na chacha sukali donc ba makambo no so matakati nanga tellement na zo mona mode de vie nanga za ki ma be mingi na biti Nzambe pambulanga Nzambe batelanga un jour na sa musala o et tant on a coli pe na coli na bi donc non il faut na sala c'est temeza ki lokola babenga lokola ndai moko na lapa na Nzambe oui c'est ça na ba non il faut na kokisa yango lokape na za chrétien na sambelaka na bi faut na banda ndé na banda ki yango na année 2017 bana 2017 au début c'était comment est-ce que ça qui facile début de toutes choses ça facilité hein et bleu non c'est bande ça tellement passé ça qui facilité au salle orphelinat donc difficulté ça qui m'a cassé ba combat pesa ki mingi ozomona zo ngubande loko boyo mona ka boyo ngubanda bo mona ka boyo tema ke nazaki na Nzambe na baki Nzambe na démarrer eloko oyo vision oyo na yo lokola depuis na zamwa muke na lobaka yango donc tant on a compé na âge na bando sala yango na Nzambe no sala yango na yo donc yango malgré ba difficulté mais na bande toujours ko leka donc ti jusqu'à ce que na sala ki yango pe to komi ti na niveau lelo. Mais tozano kana na début ndengo bandaki obandaki na ndako kufutela to bana lupango na yo moko c'était comment? Bon tozaka na début hein pour tozaka déjà 4 ans tozana na début 4 ans c'est beaucoup hein. Bon to futela ka depuis na banda na louer ka ndako to futela ka donc na sombiti tozo louer ka na. Est-ce que orphelinat fonctionne en ndeni? Bon orphelinat fonctionne ka na lisungia mulimo santo pour Nzambe moko apesa ka vision apesa na provision il est le Dieu pourvoyeur il moko ibina sala mamnaye mais
à part wana nzamba soutenir asimba mitema bato pe mingi ba soutenir nga bato baza ebele baza libanda mboka ebele baza ebele na libanda mboka baza pe ebele ana Kinshasa ba soutenir ka ya des fois ko vanda au mona mama nacha to tindi mo eloko boyoko ya des fois ko vanda mama nacha to ya kotala bana ya des fois pe bato libanda ba benga nga bazo soutenir bana nga moko pe lokwa na salaka donc tozo tia biso surtout les mains dans la patte pour te musala yango ekende boso. Mais sinon, tout le monde rappelle souvent bande ko batambola na ba taxi bis ko singela ba orphelin mbongo. Yo pe sala ka bongo. Bon, ngana sala bongo te po muto mutasa na vision na muto na ama mbune ndi ba sela. Donc son ma sela ndeko wana na ndenge ka lobela yo ndo singela bana mbongo na nzela ezanga pete. Donc ngana ma sela ninga ba mania na nga mususu na singa na mbongo na biste. Quand on a ce que le quoi ça nzambe oyo asala kama muna au-delà ndenge na yimoko. Donc il y a des fois au bon délicat nzambe bana bana le ko liate. Nzambe bana baza yo na sa nzambe muna roba loko na sola na baza yo te mukumba ngopesinga mais eza mukumba na yo. Bana ba orphelin yimoko bina bisona bible que je suis le père des orphelins, je suis le mari des veuves. Yimoko sa père ba orphelin. Yanga so bazangili pa ko liate ngana muntu bongo yo moko bana na yo mo nzambe. Baza ba ko héritier à Christ. Comment ba ko zanga. Il y a des fois vandi on mona peka bobu. On m'a toyo tala bana samedi bel bon bleu comment toya toujours boya amazota boy les causes ta oya donc nzamba sala ka au-delà il va penser mais à des fois on m'a tapé na bisu ki omoni mutu azako senga mbongo pona ba orphelin to ba orpheline et ça la ronde ngeni. Bon il y a des fois on m'a na bisu na mona ka na kuta ba ka mingi basenga ayo mpo mtwaye mama bo sunga nde promo ko tabisenga mama yufu na moni ka yo faut pesa bana saki ya loso faut pesa bana saki ya loso mon tena saki na ngabi bon je n'ai rien non c'est le ko pesa te bon si on a ça quelque chose na pesi mais et le bela na ngelo roté na mona te na mona ma bete na mona ma bete vraiment pour bazo sa mutu msupe azana vision orphelinat mais azana elo côté nzama pesi vision ki ko sala azo sala na ye peut-être amoni kena elo côté na le cannabis na nzia bande ko pe bande basunga ba pesa su kalba pesa lipa ezama betere na pêche pe ya sala bon o sala yango. Mais au porter conseil ni na bande ko msuba la so bazo senga bandi ko murmurer o boza miyibi et pourtant eza pona ko aider bana. Bakabo comme na biso mingi patanga mo pe bakabo comme na mingi okoza loza boye ozosenga mutu sunga ta bana na loso sunga ta bana yo ba téléphone mutu sana ba WhatsApp ba tuto e ba na bango o mona pe mutu mususu azo bude na ya olia mpo otsango budo eza na bongo donc pona bande ko ba mona bande ko na biso ba bis azo sengela bana loso sukali papa so za na ngo pesa eko moi so za na ngo pesa vraiment donc pour ezaka elo moko ekina ko apporter quelque chose na bana wana mutu ngana biso ngapina ko za na muki bona mukita na 100 francs lipati bana ba eloko liate non tela ntaka likolo pote se qu'on a besoin de kali kolo pana imunzami na utali munzamba osala na ina ndingine mais bon peut-on sunza abi nzambe ngana obana ko lutaba na ba ofele na mata la bis pona ke singa nzamba ko osala peti na ndeko na pa mama papa to mama na hotel ya mutu ayebise ke to na besoin li patona besoin nini nzamba osimba pe mutu ya mutu na ko pesa mbon donc eza mabete donc bino bandeko boyo yo ka bandeko na so zo singa so ko zanga ngam mutu mate pesa po ko pona ko sunga œuvre ya nzambe musala poza ka musala nzambe ko boka ba ofele musala nzambe za ministère pour kinde ka liboso. Vraiment, toujours rappeler que vous allez émission Bonzambe, à yambara ba serviteur, ba tout ba c'est la Nzambe donc maman n'a chapé à c'est la Nzambe autrement donc ninga hébergera déjà bana za ko servir déjà Nzambe. Maman n'a chasiko bosa randeni pour na kota église dimanche na bana. Bokenda wa bosangana wapi. Bon biso to sangana na biso bana bakota na église pembeni to na église moto kotaka dimanche na bana to kotaka il y a des fois pe s'occuper dimanche to soma kokoso ngamo na sana bango kilt ensemble to sana bango kilt to vanzi to bandi bondela to sel kit ka dimanche des ala il y a des fois ba kit ba semaine to sala ngo biso moko to bondela bango elongo. Ah bon. Mais yo ozo connaissance on va pour transmettre na bana. Connaissance cela veut dire connaissance ya makamba bonzambe ozwa ngo pour bando transmettre na bana na église nini. Ah donc nga on a collé la famille chrétienne de to botami na âge de 10 ans déjà na yamba yesu comme mon gospel bix na ye donc mon comme mon gospel bix nanga ça dit ton l'église kaka biso to na quartier 10 église maki ofunga wana tango yeko funga ma Jésus revient et fungami ba to ba osambela ngape mona mukie na kina ko to kuna kina no osambela na kina po sabia jour moi pasteur moi ko ça séminaire na linga mba yesu comme gospel bix na ye j'ai 10 ans ba non quelque na tombe musapi na telemi na yamba sambe pour nga do ba tant peu bassin pour nga sili tant aussi 12 ans de cause équipe intercession de bana ko servir nzambe début déjà de dans ça déjà mamki bana déjà pour ivrer dans une équipe intercession to ko ba retraite to ça ba jeûne prière donc on a na yango to pesa pe na ba o msusu vraiment siko bosa rande ni soki moi kamwa maladi na butu na mwana
bokenda na hôpital to banana losambo, vous faites comment? Bon, quand malade d'abord tout sambela radi. Ngamo na zana ou donc so nga déjà. On est en train de munduki, donc on est à la donc so quand malade na wendre mona na will na bondeli, ce qui na quand on persister na monke, on a na tomki na tongo to ki mais ba ka bon ya vraiment formaté. Donc malade penza na ko lo ba penza bana nza batela bon. Malade penza ya au moins que ba femme malnutrie les dans ba ka mo na malnutritionnel wana ndé. Mais au ka bana na zana bango wana na ko so ba msu na 20 bango za ba 7 ans. Les gens qui ont 10 ans, c'est ceux qui ont béla na kosinanga. Tam ska au sa mana chan tout moto manacha na pc mon vagin belina. OK. Mais sinon vision no les andene est-ce que tant que ça bana ngo est-ce que aux informations na bango malamu? Bana na tant que ça bango, bana batanga ka bango so batanga ka to tongo na to midi. Donc nous avons bon malamu bien que misusu pe ba uto ya mikolo makokina no kotangisa ezate contenir ba cahier, uniforme, sac tout ça bazana nandako mais bana nyonso to batanga bakenda classe on so batanga ka bon mbena nini ozobeta na bazwi libaku ya kolanda émission oyo par rapport ya ba responsabilité oyo sel nango ba okipe ko apporter implicite na ba mosalaka. Bon nazo ko lancer message na yonde ko talanga na ndako peut-être vendre tout tala maman ngwa boye donc yaka to sala musalango musala nzambe c'est parce que bible na bisona mukanda na Jacques 1:27 bible les religions pires sans tâche les a ko sunga bana ba orphelin ko sunga ba vivre donc ils otalanga ko hésiter te yaka to sala musala ensemble musala moko za tellement pas ça s'appelle ba caprice belé donc nanga moko na ba to sala bango peut-être appelle sunga za mukie donc yaka to ça to travailler ensemble de quoi il peut nous connaître de bien émission au sel nzambe kaka na ensemble la tena ndaku au sel la nzambe au sel émission pour na ya nzambe donc ko sel nzambe za ba ndenge belé ozo pesa dîme ozo pesa offrande ozo la boy c'est ça au sel nzambe c'est bien bon to le bi merci ozo musa malam mais osunga pe orphelin et puis musa malam tout mo bande musa fait na ndaku boy azana biloko ko lia izo boka mana na izo boka ma azana lamba ko lata izo boka ma ce que bitenga na nazo engagement na pesa kata bana bien ba lata c'est un ministère na tsaka ba orphelin c'est un ministère ils ont comme ça ministère faut na que l'église na comme protocole tout est marrant na cher non mais ils ont na ba domaine belo ko sela nzambe ko servir nzambe et donc tout boya tout salam sala ensemble na mbongo na yo ni loko na yo na prière na yo na conseil na yo nous tout ça sala boya tout travailler nanga ensemble pour le coup maison la kanzambe tata. Mais sinon ce qui maman Chantal oza na Belgique pe aligné a contribuer na fondation na yo ba bengi Amel a contribuer pa na arozo nengeni. Moi Chantal ça a contribué na de quoi ça na fondation a contribué na œuvre oyo. Il y a pas mal de numéros dans le téléphone. On peut ça? On peut se permettre un numéro de téléphone est à 0 plus 243 89 52 17 338. Donc plus 243 89 52 17 338. Donc on se base maman na chassa. Ngamo direct so bingo zingamba moko. Maman na chassa oyo azali fondatrice. Elle fondatrice au final nouvelle vie samba. Donc numéro pesa na WhatsApp peut-être ko sola numéro pesa na Orange Money. Mais adresse na bino ya place orphelinat ali web. Attention cette place orphelinat ali tozwa mina commune en Sélé. Tozwa mina Arrêt la Grâce, quartier Kindobo. Référence à monsieur Mosela Tshisekedi. Donc on dit on s'accorde à maman PC avenue Nyomene. Nairobi hein. Oui. On te repose à maman PC numéro avenue APC quartier APC numéroté. Pourquoi parce que même pas numéroté pour qu'on ait tout ça ba concession à Sika, ba kabul ba venir Sika na ba PC ba numéroté. Donc tout ça na chose qui na la grâce na le qu'on fait la nouvelle vie. Donc référence à monsieur Zera Mosole. Ils ont musikate. Puis à moi okita. Musikate donc okita na prince on na biso na pour nous biso. Mais sinon ba difficulté nini beaucoup na nango kuna oyo boko senga pe ba aide na bande ko mususu o bazali banda ba difficulté nini obozo kutana nango pe ba besoin nini oboza na otiko ko oza ko évoquer que bana msuba ye même ba tanga ezalité. Est-ce que ce peut mutoyer azwa mwana bo pesa kapé bo fonctionner ndeni? Bon, autant des questions malamon on répondre d'abord la question du bosso au lobby ba difficulté ni tout ça là. Donc tout ça ba difficulté est belé. Nesta mission no biso bana bazba ya mbandi ko bazana Irlande basaki bana don ba pesi bana bambeto lalela ba mousse mususu ezati. Bana bambeto mususu ça vite. Bana baza besoin mousse. Yo propose talanga mousse talanga so uzana mousse au monde tala so beta bana nga ba fele mousse c'était $25 c'était $20.
ekosunga biso bana baba kiti malamu avant de la thé baba kiti te ba kiti mse beba ki ozmoni ko ta na mbongo ta ma kiti bana mi kemi kiani za na ngwana mama moko mi bale misato obengi biso tanga manasha na rete na obenga te équipe ekoya ikoza malamu ba difficulté bana ba toza kuna toza na forage mai ezala raté bana ba kino sukola mai musika c'est dire ouais msu pour wepe na ofena msu 11h boyebo oh côté ofena ngwe ouais bana tout monde rapapa mo mputa bana ba ke sukola tam so beta bi bako bana ba ke sukola ba so vanda vous bana ba kino sukola il y a des fois ba kina basi bosse mbali ba kino sukola musika poto na maiti yo meliate yo sukolete ba sukola blamba na mai ya musika ba sukola basena mai ya musika. Donc ndako to futela ka loyer et puis ça absorbe il y a des fois passe to pour m'appeler batamoko to appelle mbongo ya loyer na mama msuku to compléter ngande ko nanga to sala na wanje donc koliapi et puis ça cause absorbe tormingi et des fois to za bana bazana loko liate bana pe loko liate zapete ça arrive même si ba mbota biso moko to na bana pe et ya kana no fait na pe mama bongo ya kolia donc tout ça pas difficulté belé. Deuxième question c'est qui lobi moi bana misusu obaye pour na kotangisa bango ce sont bazora bango ko adoption de lobby une question oui wana na salati na salati adoption n'a pas proposé au thé pas proposé un belé so na denga cette émission boy après o kaka mama to apesa to za mwana boy te wana bina pesanga accès wana te ah la maman Nasha en tout cas tozali na esengo mingi ya koyamba yo na émission na biso bonzambe to sepe mingi koyoka yo isale biso malamu et puis bandeko o balandio j'espère que bakozanga te ko benga yo na numéro pesi pour na soutenir amona chacun de bobe travailler mo te mona cha travailler na basunga rayi oui na pesi mbote nanga mingi na papa Kimbi la couple Kimbi mama tezi na biska boza bambote ya trop mambosa la vraiment nzamba lola azomona bino mama Marie Bondimbe na mboka Paris couple ma vie na mboka Paris na pesi papa Thomas Mitulu mbote Natasha Bakambana na pesi association Yeba na pesi fondation Esther Tumba mama Esther mama na biso na pesi bino mbote belé donc boze na pesi papa Billy Kikuni honorable na biso ya commune Nseleze ayo papa osunga bana nzamba mona biso beto mona kolemba te ko soutenir bana donc boza ta aimé belé ba soutenir biso dans la pesi no mbote belé de partout biska bozwami. Merci beaucoup maman Nasha to zoyemba sko maman Naomi maman Mélanie azoya to a développer ndam et puis à conclure. Merci beaucoup maman Mélanie. Tout le monde est awa tout le monde nakala depuis to kudana nsele tout le monde est sous awa tuzana esinga koyamba boni bien papa kimezali musale zo kene malamu na ngolo trésorier babuka ba caisse hein mukomso domo ya 1 million de dollars ko yabo kimate no kimate papa ya solo wana bo gérera bana ndene to gérera bana ba difficulté ya solo wana la difficulté makasi so na biso ke na caisse na biso tozata na $100 to ko ndima te tika bo ya solo bon na trésorier mais la caisse na biso tozane le côté c'est vrai ozo senga ni na baye bazali kolanda yo nazo senga na baye bazali kolanda biso ba soutenir biso ba soutenir biso makasi po bana wana bazo vivre na ba difficulté mo makasi tozana posa bana batanga malamu bana bazo tanga na kokoso Minerva les athées, bamsusu bazotanga, bamsusu bazana ndaku pour la nini Minerva les athées. OK. Donc ndebo yango bozo senga na bandeko ba soutenir bin bandeko bazana ba moyen. No bazana ba moyen. O bazoke ndeko bebe sa ba moyen na bango ba place ezana ngona ezopesa nzambe lokumu te. To sengi bato ande ba soutenir biso. Esika malamu kolona nde pa ba orphelin wana. Donc vous avez beaucoup plus besoin en bongo mais ce qui monte elle est ça qui a l'osso elle est ba matériel boya te toza plus beaucoup pe na biloko wana ya kolia parfois fait tozala bola mukina tongo boy bana bazata ne lo mwa olia te bavani nzala tolamba na bakoni bana bagenda koluka bakoni na zamba bokoki pe koya beaucoup to fait na vide bana bazate peut-être bagenda koluka bakoni biloko kolia soki ezate bazoki koluka bapondu na bazamba koluka pondu baya lamba po balia tozamba difficulté wana muntu soka zana saki ya loso ata moko azana saki ya semoun soka pesi biso eza mabete vraiment bosaka ndeni pona recruter bana pona ozwa bana bana na orphelinat quoi tozwa ba on a affaire sociale OK na ba maison communale
donc soneti ngana boaki mwana boaki mwana yo ozo sundoli ye to kozwa ezate biso tozana tozwaka na biso bango on a beaucoup. OK, est-ce que bozo bonka boisa mikanda ya pamba tozana mikanda to pesa ba document tozana ba document na biso mais et ça bien la femme sous ba ya rapé ko tala bana bon ba biki mwana bango azakuna ba rapé ko tala en tout cas quand on est na tozwa ngote pe mimi wo bazana ba famille. Donc baboaka esot na nzela bozwiye azotelenga na bozwiye place ovandela te bozwiye. OK, est-ce que bosara ndeni pona honorer bana o nyonso bokola rebele be pona ko honorer bango to sengaka aide po biso moko na ba soutien na biso to koka penda te insuffisant mais to senga aide bato bayela biso bayela biso biloko so to lancer appel to mona mutaya ko tikapse lwa kolia ayeli biso loso bayela biso bafufu bayela biso basemoule ndi yango to lesaka bana wana. Mais bana bazwa pe moyen ya okende classe kotanga ma minerval ma bula mike kotanga pe batanga ka mais to za pe na koko so parfois ko futa minerval on tam so mbongo ezate pona caisse normalement to za na mbongo te to za na difficulté au futa bango minerval classe zonga ki bango bazonga ki na retard pour que to za ki na makoki pinda te ya kozonga sabango ezaki na tumoka ki kotala biso nde election ba uniforme election ba cahier ba ketch de to pesa ki bana nde bazonga ki classe. Mais à toi ces alliés et puis mbeni ozali ko betela na baye bali ko landa biso. Bon mbela nange ezali kaka na bato baza mitema malamu o balingaka kosunga place malamu kosunga ezande ba ofene ole basunga bato bazo sa musala ozo pesa nzambe lokumu te place malamu kosunga ezande basunga ba ofene puisque bible lobike soko olesi ba ofene okoti nyongo pa nzambe lingo pesa nzambe nyongo po nzamba futa yo yango na pele nange ezake bato mitema malamu basunga biso ba soutenir biso to sa musala nzambe ensemble na kosunga ba orphelin wana. Donc bato tout bakenda ko gaspiller mbo na ba bar na ba boîte na ba ambiance obengi bango baya na lisungi na bango ipana biso tozana posa na ngopona kosunga ba orphelin wana poso kosungi ba orphelin okoti ni mpa nzambe nzamba ko repenser nzamba ko tika yote wana mo ba mama Mélanie en tout cas tout vraiment nyonga nani azana nyonga mututi mukilo ezaye kotisie nyonga ya kofuta po atuni biso ke azana nyonga nani na futa yango bato wana ba ya tozana posa na bango basunga biso. Mais sinon à part ça ozana message msu ya kopesa na bewazi kolanda biso message na msu ezali toza pe na difficulté place bana kolala tozana bambeto ezana famille moko na Hollande batila biso bambeto batila biso ba musi eza insuffisant bambeto mususu eza vide bana bazotandaka ba drap bazola likola mabaya wana tozana posa ba soutenir biso na ba musi tozana posa ba soutenir biso na nyonso ba kiti ezate y compris ba sani ba sani comme ya kala bilo no stebe bitalaka bando fene bandi to ça déjà 4 ans bilo déjà no se comme ya kala tozana posa to renouveler mais bato basunga biso poto renouveler ba biloko wana nde yango mbele ozali kobela. Mais bino kuna bozana bourgmestre te bozana ba député te oyo ba wipe ko tchabino mwa bon to ça la député papa Billy asunga biso yenda tika biso te a soutenir biso nous stopper ça mbela pa na ye en tout cas tika biso ta kitaka sur le terrain à ça la quelque chose vraiment. En tout cas to sepeli mingi ko yamba na émission bisa bonzambe oyo bino bozali ko sala ezali mosala ya nzambe nde kaka toloba awa na bonzambe o ko servir nzambe autrement ezate ko servir ka nzambe na kati ya cher ozote ya babinga dadi non o ko servir nzambe autrement mais donc o sama kam o ya malamu ezali ko sepesa nzambe ndenge bobatla rabana mais sinon bana bazwa éducation ya malamu. Bana bojira bon vraiment bien pendant la journée parce que bino bobimaka bondo luka mbongo bana batika la bango nani est-ce que mutu moko azali o encadre bango pendant la journée. Oui tozana papa moko azana encadre bana pendant la journée bana batana éducation moko bien puisque place to luaka eza le pas moko clôturé en plus côté tozali eza cité moko ya sika bato penda baza mingi te bana na biso penda baza éducation ya malamu donc baza vraiment te buzara vraiment bino moko tozava maka biso moko bakuna bazate ba problème ezate donc problème moko ezate malgré tout toza pe na courant te mais toza bien mai pe ezate bana bakenda kosukola musika masani batokaka musika mai tozora mai ya forage tosomba ngo bidon moko ya 5 litres tosomba ngo 200 francs
donc suna mokolo sombi 5 bidon au dépenser déjà. Vraiment ndeko yo mtuzali kolanda émission oyo libaku ya kokende kusunga batu yango oyo koke kusunga ka bato tango ko postuler occasion ya ko servir nzambe yango oyo à travers orphelinat Nouvelle Vie Samba soki okei kuna pe osungi bango ezali pe nzambe a ko protéger nzambe a ko batelo a ko propulser makambo oyo salaka au lieu ozela kaka 2023 tozela 2022 ndio banda osala ba action pour ba voter c'est le moment ya ko servir nzambe na kati ya orphelinat o mama tokozwa numéro ya téléphone mutu o pas ali kolanda yo a ko aider à travers mon téléphone. Pour le moment là ça numéro de téléphone te ba auto yibanga téléphone ça qui accident samedi. Oh là là. Biloko na ngano sute kende ki na ça numéro de téléphone te. Na ça donc ce ko benga ba bien madame la fondatrice. Ce qui ba benga madame la fondatrice. Non, on a besoin de adresse ezali ni pour un rappel. Adresse ezali quartier Kindobo. Oui. Avenue Mouyeme. Numéro des actes pour toza quartier Sika. Référence na biso la grâce kota Mozuli. OK. Et après musika tena na Mozuli. Le temps qui était dans la grâce déjà sur tunika ka ofela Nouvelle Vie Samba la question déjà. Vraiment tozana esengo ya ko présenter une émission oyo ndeko papa mama yo mtuzuli bakwa kolanda bandeko ya basi oyo baye pona ko betla bino masolo par rapport à makam oyo basalaka ki moyibité basali ki ndumba te mais ali ko sala œuvre ya nzambe ali ko sunga bana oyo bandeko musu babwakaka bango basu basangisi bango basali orphelinat Nouvelle Vie Samba donc yo ndeko mutu oyo zali na bambongo ozo ba place ko tia yango te oloki nango na ba hotel oloki nango na ba bar OK ko sala yango misala oyo ekofuta hotel lobby kende ko investir et pas ya nzambe soki oloni ezongaka nzambe azongisaka ebele en tout cas to sepela ki mingi ya opéranté une émission oyo tokomi na suka tikete to senga merci na maître Daniel Musango oyo azali notable ya Funa to sengi merci na Landry le DG na 12e rue to sengi un grand merci par rapport ya ba soutien na open ndenge ozali ko apporter yango ba maman pe bazali ko zela maman mais azali ko zela yo OK ne peut kuna ko consulter bango et ozala esengo maman pe sambote na nani na ina pe sambote na pasteur na nga Bruno papa musala déjà yango sito bandi o mona na bilili musala nzambe ko sala ngoka na cher te papa musala nzambe za pe ko soutenir ba ofele na pesi susu message na nge pa pasteur Hubert a continuer ka ko sala musane malam po a soutenir ka biso a lembate a continuer ka nzamba banozo selele panaye. Merci beaucoup. Merci. Merci tokutani mbala yasima. Merci.